Bonjour bandeko balandia Gilmas awa toza ko solo la vérité sur vérité. Arme numérique ya solo oyo ye ko silisa valeur ya Tshisekedi Tshilombo na Denise Nyakeru oyo ye ko bimisa publiquement ba vérité cachée. Eza Sandra Mudimbu bozui Denise de Sochoi soki komona de Sochoi bozui pe mwana ya sika donc ayeko kota katikati ya bamsere mibale wana Jaël Show avec émission moko kaka mibale te, émission moko kaka mibale te. Patrick Mouyaya ministre ya information, ministre ya communication ye sortie médiatique ya Jaël Show ebimisi ministre ya communication ya Congo ebimisi bosembe na ba place ya Zalaki bango tu baye koloba donc arme numérique oyo vraiment banani ba opposant bazalaki kozanga pona ko détailler ba vrai salité ya gouvernement ezalaki kozanga mutu moko tozalaki déjà na information ya Denise de Sochoi kombo kimaka ngai mingi sero na bimisa déjà ba vérité ebele. Sandra Mudimbu eko bakisa sika mutu eko pesa conclusion eko kota katikati avec précision avec force tsunami soki tourbillon eza Jaël Show nzoka ndeko finga esuaka nzoka ndeko finga esalaka pasi soto bandi kozonga kaka sima musika te ba slogan ya IDPS contre Maman Olive Lembe, première dame Maman Olive Lembe, batu ya IDPS ba finga ye soki makambo ba ujana Maman Olive Lembe atikala jamais kotinda batu ba attaquer IDPS abeta yango kara parce qu'elle savait qui elle était. Balobaka la vérité blesse, mais comme ezalaki mensonge, la maman ici, Maman Olive Lembe ne s'est jamais senti mal à l'aise pour finga bato. Kaka batu ya IDPS balobi ki abota na mutu mususu bana bazalaka ya yete. Maman Olive Lembe na gouvernement na mobimba totikala jamais koyoka Lambert Mende ya koloba babiloko wana bato soki ya basisaki batikala jamais koya ko s'attaquer na bato jamais. Et humilité Joseph Kabila aza Rwandais aza kutu mwana mama Sifate aza mwana Joseph Kabila te nini nde toyoka kite awa pendant que Joseph Kabila est aza président IDPS eza na Bruxelles na France ba combattant ba bokechu ba fingi Joseph Kabila qui n'a pas hésité Joseph Kabila na ba combattant ni tozomona lelo. Et puis boya bisanga combien de batu boyoka baza kolega na réseaux sociaux ko sala ba droit de réponse. Il y en avait pas. Mais si imaginez-vous bana mike nde ba président na Joseph Kabila mwana muke azalaki na moins de 30 ans, moins de 40 ans pardon, moins de 40 ans, mais sagesse na ye malgré les insultes comme président, malgré les insultes na Marie Olive Lembe comme la première dame, il fallait que ba garder kana bango ya ko recevoir ba salité nyonso ya mboka parce que baza ba papa baza ko recevoir ba salité baza ko se maîtriser malgré ba insulte malgré ba injure. Ils ont maîtrisé le peuple congolais par le silence. Mais il a fallu un Jaël Show. Il a fallu un Jaël Show. Ministre de la communication abimi, ministre de la communication. Ba problème tozo yoka. Sylvie makambo nani oyo Mulumba oyo Gérard Mulumba makambo nani za kotamula na réseaux sociaux lelo yena makambo na Denise Nyakeru. Est-ce que ça makambo ya sonité?
Denise Nyakero aza maman, aza na plus de 50 ans. Mais makambo tozoyoka na présidence wana ndenge zeko lezo leka. O abota kate, abota libanda, biloko na est-ce que eza vraiment na valeur? Comment ba insulte Denise Nyakero aza sensible na ba insulte pendant que batu ya IDPS ne ba memeli biso ba insulte mode de vie ya IDPS eza ba insulte Tshisekedi ye moko Tshilombo soki aza kofinga na niveau ya présidence azo finga opposition na biso opposition ya nzala opposition ya pete wana président muto aza koloba aza kofinga batu ba chien président pona président mutu mususu te. Imaginez-vous sika ye président azofinga batu publiquement sika libanda ya ba caméra ezalaka ndenge nini soki na caméra Tshisekedi Tshilombo Félix azofinga batu publiquement ba militaire baza ba clochard azofinga publiquement. Imaginez-vous libanda ya caméra soki biloko bazolo bango na public et bongo na privé ezalaka ndenge nini. Bozo ka ndenge balobaka babetaka nani soki Denise Nyakero beta makapamba aza fit bambet kutu bakabola na présidence tant bozo ka biloko ndenge wana président mwasi ya président première dame azobimisa ba hérésie ya boye na public sikatangu baza ko rappeler ye babiloko na ye bozako aza ko sirite kufuta batu na ba réseaux sociaux baya kufinga batu. Comment première dame akoki kozala ko se sentir à l'aise tangu batu baza koloba danono attaqué? Est-ce que boyebi ke danono yemo kazo baza ko futa ye na gouvernement pour afinga? Jaël Chopé alobi ba futi ye pour afanda kimia. Donc mbongo ya kofuta batu ezali kona ba désordre. Jaël asali na makambo bo futi ye mbongo afanda kimia. Pendant que na Congo batu bazola la nzala ba contribuable bazola la nzala bino bozoli ya bambongo na bango na ba désordre. Dano nazo aloba kuna bazo peso ba 70,000 pour afanda kimia. Aboya kia wa mbongo alobi mbongo bobo tiamo na social. Sika mbongo bozo bimisa na distraction. Batu o baza nango posa baza wana bazo lela baza ko souffrir. Maman Olive Lembo bobandi ko attaquer. Ata soki batu bafingi ye 150,000 fois. Batu bakobosa na jamais bolamu ya maman Olive Lembe. Omoni mama senga biso ariashu akoloba ndenge alingi me baza kufunda ye baza kufuta ye mbongo po ya koloba. Lukuta nyo saza komema. Abosa na teke batu wana ka ya IDPS batu bakufinga ye bakufunda ye bakipe ko boma yeso bamona ko misa secret bakoboma ye pe. Mama Denise nampona ngai azamwa mutu yefazala mutu liboso pona ko sédiquer ye moko ase amizongisa nanu première dame ayeba place aza esika aza kozwa na Congo. Olive Lembe mwana muke batikala ko mema na ba désordre ya boye tango azalaki kutu na présidence bobanda kotala pe ba entourage so boyoki camarade o biso toyoka camarade ya mama Olive Lembe bozoka soki ba Sylvie Bongo. Est-ce que maman wana Sylvie Bongo awi ko yana ba désordre oyo ba Denise baza koloba contre yeso ba Sylvie Mulumba bazolo ba contre Denise? Ezana batu bazana ba reteni ezana batu bayebi ko se contenir bayebi qui est qui bango tu baza batu mais mutu na mutu ayebi ba limite na ye boyoka makambo ba nani Gérard nani Jeko kwanza osala na Congo Jeko bozuska Sylvie Mulumba ndeko na ye leki na ye makambo azosala kuna na bazosala na présidence. Sika boyeko bakisa banani oyo nani oyo bosolo na Israël Mutombo botie ba Patrick Soloka bangone baza image ya président ya nani ya mama Denise Nyakero bozu badanono
est-ce que c'est possible pour la première dame bafingi tout le monde na ministre de la communication abimi? Cela veut dire que salité eza ebele na kati ya présidence wana. Il n'a pas s'imaginer après présidence. Il n'a pas s'imaginer parce que vous avez sous une influence était. Après présidence wana, après que vous avez président, première dame wana sort na ye et que la nini. Parce que ce que comme abiso tout niveau moko. Denise de Socho koto azana makambu na ye, Sandra Mudimbi azana makambu na ye, sikaba intimidation baze ko sala, j'ai chopé akomi na makambu na ye. Fara. Est-ce que Denise a kokoka après koza la première dame? Nyoso tozo mona loyenge na loyenge, mais problème est sérieux et ça après présidence. Parce que mandat pe olinga te ekosila. Total kaka na miso parce que makambo ndenge zokende nga nazo senga kaka nzambe asunga. Denise Nyakero il faut atala makambo aza kosala à se reconvertir na kombo ya solo ya première dame. Makambo azo sala yango te wana selongai.